pourquoi tango moto apesi eloko avant osalela yango sambelaka mpe moto akandeli elamba avant kolata yango sambelaka mpe. Alors mes bien-aimés, tango ndeko akambeli ndeko elamba donc elamba wana batravaillaki na bongani une fois akolata soit akufa soit apumbwa liboma soit akomakize soit atikala koka po makolo na ye ekende koservir na mokili ya molili. Et c'est comme ça monde spirituel. Garçon oyo pe lokola azalaki na Yesu te bapesi elamba azwi elamba alati tango alati elamba asantire nzoto ekomi malili. Bien aimé, ténèbre ekobongola mutu meme ngungi na minute na seconde. Ténèbre ekobongola mutu soki na minute na seconde parce que ténèbre eyimitaka Christ. Soki Jean-Baptiste azomona Christ lokola agneau lokola nyama, de la même manière ténèbre peut jouer formule wana. C'est très important. Et tango ndeko alati ayoki malili on dirait mutu eloko mozo tourner na mutu ebimi mutu a sentir douleur na niveau ya colonne ebimi douleur na colonne a sentir makolo eteli moto eza bana signe ya maladie démoniaque. Okoyeba ndeni ke yo oza kombati na ba maladie démoniaque na ba maladie satanique. Okomona ke malade ya bongo echangeaka na forme ekomi mamutu ekomi libumu ekomi lokolo to consort etango ekiti na likolo ndeko wana yoki gaz on dirait eloko evandeli ye na likolo bisika avandaki ameka kotombola likolo eboyi ameka ya mibale likolo eboyi asanti ke makolo nyonso mibale elembi akokaki lisusu kosala eloko te na baninga na bandeko bakamwaki eloko ekomi bwendeli bameki kokende l'hôpital a expliqué ma médecin tant que ma médecin m'a dit shalom bien-aimé, shalom mon frère, ma sœur. De nous nalingaki d'abord na exhorté pour la foi et puis na lobela pour la guérison miracle oyo ezo sala rage na réseaux sociaux na TikTok, Facebook. Moto nyonso a commenté na ndenge na ye. D'abord pour na ba oyo ba minimiser, ba fingi, ba lobi n'importe quoi. Christ a lobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vraiment que le Seigneur vous pardonne. Et pour na bande ko ba zo na biso na YouTube na live oyo. D'abord na expliquer contenu à image ya miracle oyo bozomona awa. Omoni na monde spirituel eza différent na monde physique. Na monde physique eloko nyonso esomba makana mbongo. Mais na monde spirituel, les bien-aimés dans le Seigneur, eloko nyonso etambolaka na foi. Ce qui foi eza, c'est possible bakufi base quoi. Ngana yebi, il y a une jeune fille moko na banda ko enseigner l'intercesseur. Dans un pays ça comment un intercesseur peut travailler, comment miracle et s'opérer dans la prière, nzamba za capable na ko service bakufi. Ezalaki na ndeko mwasi moko Nicole, mwana ya kufeli brisque. Abandé ko s'attendre te et a paniqué à l'eli bazui mwana baki mané na mauti na kati ya panique wa bia babo kina mwana ngana mauti na ebi ya apôtre moko César to kina mwana wana kuna balingi basala a paniqué vraiment ba na mwana babwaki bisika na bango pe sa formation na ba intercès o bazala ki pembe nanga tango basimi mwana zama li babeki papa azali soute ya kufi. Mais ndenge nzamba pemela kibiso. On a prié pour l'enfant et mwana wana zonga ki na bomu. Bien aimé,
seulement que biso ba misusu nano nzamba asali biso grâce ya koyebana te na Kinshasa surtout pe na monde lokola ba homme de Dieu musu nazomona mais libanda na ba province ba oyo nyonso bazomona image oyo moto akodute nango te et surtout malade ya ba pays francophone bazona difficulté ya kokroire na nguya na nzambe bazwi nguya na nzambe bapesi Satan bazwi ba analyse scientifique basemboli yango liboso. Or ce qui est capable aux hommes c'est possible à Dieu. En réalité pona ndeko oyo abando tambola te atamboli pona information na biso il faut na noyeba ke koka nyonso tenga azalaka na makolo moke kende kosala ba recherche esina bakoka bazana makolo minene. Mais qu'est-ce qui s'est passé na vie ya ndeko oyo ya image oyo bozomona abotama koka te abotama qui normal, ça c'est un. C'est pourquoi avant qu'on critiquer loko, qu'on commenter, qu'on sala ba live, c'est si que ba belé et vie à ba misusu. Mais cela on ba misusu ba sala. Et comme loko la escalier à commenter na bango pour que bazwa ba vie. Mais biso loin de là parce que dans le monde internet tu penses na meseni kokota mingi te. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ndeko oyo abotamaki très bien. Atangi, akoli, asalaki makambo nyonso très bien. Abotama malade te. Abotama koka te. Asali oyo moto akoki kosala. À un moment donné, akende koluka lisungi quelque part. Et pas un décomo pour son golo pakal. Et ça n'a mato. Moutumuso ko sunga yo na motema malamu. Moutumuso asungi yo menazele alisungi asombi étoile na yo. Yo moni ki akameli yo mbongo. Menazele ya mbongo apesi yo asombi étoile. Mbongo wana esombi mariage na yo. Mbongo wana elongoli eloko moko songolo pakala na nzoto. Mutu musoko kabela yo elamba. Yo moni cha kabelo elamba na ndenge ya malamu. Uzoka na kati ya bilamba bademo bavanda. Lokola ndeko oyo. Kokuta na ndeko asundaki. À la fin des comptes, tango ndeko wana asundaki. Zoka ndeko azo sundaye. Akota kabonganga. Akota kamakisi. Azana kati ya basianso kilte. Ye abemisaka vi ya bato na nzela ya kokabela kabango na nzela ya kosunda kabango. C'est pourquoi tango moto apesi eloko avant osalela yango sambelaka pe moto akabeli elamba avant kolata yango sambelaka pe. Alors mes bien-aimés, tango ndeko akabeli ndeko elamba donc elamba wana batravaillaki na bonganga une fois à Kolat, soit à Koufa, soit à Kumbualiboma, soit à Komakizek, soit à Tikalakoka, pour ma colonaye et qui ne servi na mokile molili. Et c'est comme ça monde spirituel. Garçon oyo lokola zalaki na Yesu te. Ma pesi elamba, azwi elamba alati. Tango alati elamba, a sentir nzoto ekomi malili. Bien aimé, ténèbres et kobongo la mutu na mingi na mettre na seconde. Ténèbres et kobongo la mutu saute na mingi na seconde. Parce que ténèbres et imitaka Christ. Ce qui Jean-Baptiste a vraiment na Christ lokola agneau lokola nyam. De la même manière, ténèbres peut jouer formule wana. C'est très important. Et tango de quoi alati ayoki malili, on dirait mutu. Et le monde tourne na moto. Et bimi moto a senti douleur na niveau ya colonne. Et bimi douleur na colonne a senti ma coleteli morte. Et ça va ma signe à maladie démoniaque.
okoye mandeli ke yo za combattu na ba maladie démoniaque na ba maladie satanique okomaki la malade abongo échange ka ba forme et comme mamutu et comme libumu et comme le collecteur consort et tango ekitina likolo de kuwana yo ki gaz on dirait l'eau que vandeli na likolo bisika avandaki ameka kotombola likolo likolo boy ameka ya mibale likolo boy asanti ke makolo nyonso mibale enembi akokaki bisu kotsala eloko te na baninga na bandeko bakamwaki eloko ekomi bondeli bameki kokende l'hôpital a expliqué ba médecin tant que ba médecin bazotala ye babando monaki aza malade te mais makolo ezokoka kotelema te parce que maladie ya kindoki ya molili diagnostic ou soit un laboratoire ya médecine ekokaka kodetecte yango te ekoka kodécouvrir yango te endeko wana atambolaki bapriere na bapriere esimbi te lokola lisungi ya bato ekoma na suka jusqu'à ce que bato mpe bakomaki na suka moyen akontinue baétude ezalaki te mpe ekatali avandi na situation wana de mois et de mois mwa mikolo na kovanda na situation wana nde aye kolanda biso na chaîne ya télévision tobande koteya na ntango tozoteya ndeko moko na kati émission na bando olekisi abande kotémoigne comment azalaki na prostate wana ekomaki na niveau ya cancer e affaibliraki ye sexuellement ebebisaki ye nzoto etango tokutanaki na ndeko wana abiki sikonga na bandolo basuki nzambe abikisi ndeko oyo aza mpe capable akomikisa yo donc témoignage ya ndeko wana esimbaki ye ye mpe alobi nokemo na paster oyo parce que na kati ya message wa mokolo ya kutu j'ai parlé sur l'enlèvement na bando talisa koma tokotika mokili oyo mpe tokomata d'abord azalaki touché na matin enlèvement mpe ya milobelaki ata soki mokili ekoboyanga na okokufa lelo me mokolo trompete ekosone il faut nakende lola si tel est le cas il faut nakende na rencontrer moto na nzambe oyo namona prophète oyo lokola auti libanda asa lokola baprofete mingi ya Kinshasa te ye moko nde azoloba ayipa tomoni bascène na baventure na baprofete ebele ya Kinshasa laisse-moi aller consulter cet homme de Dieu et le dimanche abimeli l'église les preuves ya ndenge mpona kolakisa yo te biso tu toyebaki te ke koleka ce même otali chaîne na biso eza sali te ni rideau ni eloko moko pato wana chantier me barideau ezalaki bamarche ya kotia ezalaki si toyebaka ke miracle ya bizaki ekosalema bo nde koambelikaki cher eloko ya mibale si toyebaka ke koleka bongo tolinga toluka bacameraman moko professionnel bacaméra oyo na baimage ya claire si meme otali baimage oyo ezoleka wana eza ya bato oyo babikaki yango bamonaki nde baye kofilme na batelefone eza bafilmage ya telefone esi toyebaka ke kozala bongo tolingaki tozwa kobanda kozwa image na ye ntango azouta libanda kuna na balabala ti ndenge azokota nde bongo montage ezalaka montage ya malamu okobongisa place po bikelo kokoleka na kati ya réseaux sociaux ya mibale bien aimé okozwa image kobanda na balabala ti ye okose prépare ndenge esengeli olukeme place ya malamu bokomonaka église mokolo wana même cher babongisaki te même bakamera ya malamu ya make babongisaki te parce que miracle elakaka te epa na biso baki inatandi etango ndeko akoti on priait pour les gens ezalaki aye moko te avec les moko mpe azalaki wana sur place amonaki ntango nguya na nzambe etamboli badémon se manifeste na bandako na bazoto ya bato on a appelé maintenant on a maintenant fait appel na babeli moto nyonso azobela aya
namoni frère wana yepe abende na sima bandikuya tango azoya par rapport na mateya totiaki mokolo wana yesu abikisaka ka nyonso ndamboko tango namoni ye lokola mutu nasalaki lokola kobanga mais lokola Paul a dit ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit dans moi na bondeli mpo na babeli nyonso batanzanie ye atikalaki ya suka et le Saint-Esprit me communiquait le Dieu qui a utilisé Tommy Osibon le Dieu qui a utilisé Aïdi Nabal nzambe oyo asala idausi aza lolenge moko lelo mpe libela na libela soki moto akoti bonganga akoti bakisi apagalize moto abebisi makolo ya moto ebato ebele bandimaka koma yo okondima sataniste akomisi moto ligoma ondimi na nguya ya satana po akomisi moto ligoma mais soki nzambe alongoli ligoma kati ya moto yo otie tembe koma yo okondima diable satana kingoki ebwakeli moto mbasu ezi mpe moto mais soki mosala nzambe abondeli mpo na moto mbasu ebiki yo otie tembe okondima me ndenge nzambe nde abikisi mbasu parce que bakaya ya mbasu na yambi yango ebele mpe ezobika okomona batémoignage mosusu na baimage mosusu moto aye mpenza likolo ya kovimba bapota partout me kobondela mpo likolo ekiti mpe quelque temps esalemi koma yo okondima diable abwakeli moto malade ya epilepsie mpe esimbi ye mais ozondima te ke nzambe aza capable ya kolongola epilepsie eza na bato ebele lelo baza babwate paralisi paze na bande ya bambasu kindoki nde ebwakeli bango lisusu bayebisinga na Kinshasa awa baoteka yango na 500 francs polémique meme kutu moko ezoleka na bareseau sociaux kese ndeko moko akufi mpo babwakelaki ye mbasu mais koma congolais akondimaka na oyo molili ezosala mais aza incapable ya kondima na nguya na nzambe c'est ce qui me dépasse surtout awa na Kinshasa comment yo oremaka yango moto mande kotambola malamu mais anetre de molili etravaille ye akoti koma asalonge na mbeto ngamulai mais tu es incapable ya kondimaka nzambe okosala eloko et awa nde nayoki terme soki mankiona biso bisika touti toyebi yango te bien aimé ton information na yo na implanté d'église ebele et na l'église wana nyonso na foule si nalobi nasangisa baéglise oyo naza nango oyo na implanté na Kisangani par exemple stade ekotonda ne pense pas que bato wana bayaki mpo na connaissance ya parole il y a des miracles des choses oyo esalema kolekela bato alors lelo c'est comme si bato baa na tendance ya kolakisa tout kaka kobongela mpona bato bakwei tout kaka koprophétiser mais makambo ya minene oyo ekoki kosalema moyen salema eza te parce que okose retrouve par exemple l'hôpital liboso ya motu moko aza na koma akufi aza handicapé olobi o appliqué critique olobi soki bozondimbelanga bokosala koleka oyo nga nasalaki parce que ntango ekosalema par exemple na baimage oyo ozomona awa ebele aba nde bazwi na batelefone na bango ozomona etango ndeko wana aye priere na ye na comprendre ke elamba alata elamba batravailla yango nde evandeli makolo na ye yango nde eparalize ye po azalaki handicapé azalaki malamu mais force wana evandeli force wana ekangi ye na ntango bamédecin bazomona bamoniki aza malade te et il y a des gens ye moko azoyoka mabe mais aki hôpital bamoni malade te mais ye azoyoka malade ezosalema ebele il y a des gens okomona ye boye omoniki aza aboli santé mais ye moko ayebi ke eza ye te ezosalema nango par rapport na ndeko oyo même médecin est capable ya kodécouvrir ya kodétecter eloko ekomisaki ye bongo parce que analyse scientifique et comprenaka phénomène métaphysique difficilement
Laboratoire et comprendre la maladie démoniaque difficilement. Et biso to bondeli. Pour la barre bazala qui na kilt. Et c'est là qui action mon papa direct. La bondela qui ya ko telema, ko chasser ma démon, ko kata ma chaîne, na tourner, na telema boko, to sali o to kai ko sala. Jusqu'à ce que le kola nzamba lingaka yo ki sa kombo na yesonité. Parce que Bible lobi quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et automatiquement, ndeko wana atelemaki. Tango ndeko wana atelemi, ba oba mona ki elekela ki bango. C'est pourquoi bien aimé, c'est possible. Zambabe qui s'appelle à Kango. Yope aux na même cas, aux na même problème, na même situation. Soit le numéro dans téléphone. Plus de 143 84 055 33 50. Les ministres à doute. Aux de la prostate, cancer, tuberculose, faiblesse sexuelle, au kangami, na problème en bongo, rien ne marche. Plus de 143 84 055 33 51. Nous sommes des hommes de Dieu très sérieux et puis crédibles. Plus de 143 84 055 33 51. Mais numéro nangana. Aujourd'hui, adresse église, dans la première limitée. Ce qui aujourd'hui na Tiango, aujourd'hui limité comme na hôpital ya HJ. Partout où comme na hôpital ya HJ. Et na au niveau HJ, dans un quartier Forgeron, direction Air Congo, avenue Malundu numéro 3. Première limitée, quartier Forgeron et direction Air Congo, avenue Malundu numéro 3. Dans la Kawana, chaque mardi, de 17h à 19h, jeudi 17h à 19h et dimanche 8h30 à 11h30. Dimanche, oh bien aimé, Yozo Landanga, Tozo Banda Kilt 8h30 à 11h30. Peut-être oh mona qui mona que le l'aventure, yo paye à Kana au compte de la DCT. Et donc mardi, il y a le 28, mardi la semaine prochaine, mardi 28, Tozo Banda séminaire monnaie et aussi la tue dimanche et 3. Du mardi 28 au dimanche 3, 11e mois. Séminaire ou Antozolobela. Si tu ne prends pas la décision à chaque ta délivrance, ta souffrance sera continuelle. Nous avons allô là pambolayo. Rendez-vous prochainement. Na yambakape bato sans condition, sans problème. Na elobé c'est votre humble serviteur, l'apôtre du Christ, César Limene. Donc l'image au monde ya miracle wana, et sa réalité, et loko salemaki, nzamba biki sindeko. Et puis, ma parole, de quoi on a besoin de témoigner. Nous allons pas pour la biso.